Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Mama Kalunga, Fatou Kaembe, Fanny Massoudi, balobi trop c'est trop pour na makamba beauté na coquette, trop c'est trop, surtout lobi na butu mbanda ya coquette alikaki na live alobi akotisi na mwana. Donc na yo comprendre que makambo même si ja mwana ya coquette mbanda nda créer yango. Siko Mama Kalunga, Fatou Kaembe na Fanny Massoudi, balobi trop c'est trop. Eza mbanda tende bao condamné beauté ye moko. Balobi aza immature, balobi azo humilier camarade na bango. En tout cas basasi ya kosasa. Beza eza sur likambo yo bomba te, balobela yango na privé te. Parce que na privé, o eza mba liboso te. Makambo bima pona ko humilier coquette. Makambo bima kaka, bango balobela kika na privé. Na yo comprendre que couple ya coquette eza ba genre ba couple oyo. Tout le monde connaît le bêtise que ton mari fait, mais tout le monde n'ose pas dire tout haut le bêtise que ton mari fait parce que tes amis respectent ton mari pour bala bango. Mais na niveau ekomi que mbanda komi ko benga mwasi libala, donc moyibi abenga kolo loko po sekaye lebi nango Mama Kalunga lobi po kolo loko nda permettre ba condamner bote makasi. Fatou Kaembe lobi abenga ki po basola na privé, mais azokima ye nazoya yanga habité soki bafandi kimia maka lokola même entourage à coquette ba osa eloko te basundoli bango to basundoli coquette na makambo. Présence na bango ezolakisa que basundoli coquette na makambo te balobaka. En tout cas balobi moyena tiabina lo bakut ba commentaire rebele za te po bango moda balobi surtout Mama Kalunga ye moko pe Fatou Ka, surtout Fatou Kaembe balobi vraiment surtout pour la likamba mwana nde abayeke mwana wana obota zo wanga na ye tout balobi vraiment abimisi na makambo mosusu oyo basololaki na privé na bote abimisi. En tout cas abimisi nzoka Fatou Kaembe azalaki témoin ya libala na bango balobi vraiment ebele. Mais na conclusion Mama Kalunga abi abenge na privé, mais avant baloba conclusion bongo en tout cas basasi ya kosasa ba conseil eza kuna mibali pe bazala na la NG officiel boki pe koyoka parce que Mama Kalunga aumeli na mobali abali wana za mobali penda basali plus de 20 et quelques années, aza na expérience vraiment alobi ebela pesi conseil ya kitoko o batebeli bakoki ko bénéficier nango. Mais na conclusion na suka nango ba condamner kaka beauté na ba mot bon ba bimisi kuna ezo peser tellement que à un moment donné to machara sous ba moté po buzo ba soki leki soki balingi ba pesa conseil il faut ba lobe loko ne loko na kombo nango pour la peut-être muto o sala ngo ke o sa mabe na sens wande Mama Kalunga lobeli en mouvement eza live moko bien ba kamusu se bimi oboye ba kité mais bazongisi pe bote na nzela et ba oswane pe na privé, mais entre temps basi abimisi da ba secret mususu. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Bolanda vidéo na bango ngana ozonga soutenir na tela bino kaka bolanda, mais ils a passé. Mais na sepeli vraiment nde balobeli il fallait balobela e bolanda boko taka bana mike na kata ba bêtise bato baza ba ange ya nzambe mwana ayebi ko se défendre te mwana ayebi oloba te, mais quand même ozu courage ya okotisa e na kata makambo na yo bosala ngo ndeni esala bino nini mwana ana ayebi yo amona yo boyebani bomonana ata
Oso mona mwana ngo yozo lobela bongo yo mone longi na ye. Omone longi ya mwana ana. Bino. Bino. La Rose, Coco, c'est une femme de prière, maman, t'inquiète. Une battante, wana soldate ya Nzambe. Eh. Wana mwasa mabondeli. Ya wana ebisi mabondeli ya koketi po na ye esimba makasi po koketi Nzamba yebi kaza mwasi na ya beauté. Koketi libote yebi kaza ya beauté. L'État yebi kaza ya beauté. Honorable, non, c'est l'appel là. Oh, c'est l'appel là. En même temps, vous ne pas Ritz Beauté, Nzamba le poso. Vous ne pas bonsa le poso. On a le bas quitté. Ritz Beauté a installé déjà maison na Kistansa, na Kitambo. Donc, bon lukaye. Beauté. Beauté image. Beauté, beauté fait là. Beauté fait la beauté image. Beauté fait là. La bengo combien de fois? Et koufate. Ye mutalongo liba ganande aya obomango. Yaza penda légitime, madame. Dans libonde lina pour la mobile Nzamba yamba yango moko. Mais beauté fait là. Beauté fait là. Beauté. On a eu héros déjà. Ozo lukanga. Oyebi ke makamna ba nona loba nona lobité. Tant on a aussi sa live yo mo yaka. Si ça maram to soleil lobby et puis on laisse tomber, to avancer. On laisse tomber, to avancer. On laisse tomber, to avancer, maman. Si Lisa, beauté, faire respecter moi sinayo devant les gens. La qui sa moi sinayo respect. La qui sa moi sinayo bolingo. La qui sa moi sinayo que elle mérite mieux. Po oyo obandi yo moko silisango nzeto mataki yango ka okitela silisa yango. Coquette mérite beaucoup de respect, beauté. Oyebi combien des années yo vandi na mwana mwasi wana? Boumeli makasi koleka. Mukabwana bozonga ti lelo Nzamba sangisi bino bokomi mutu moko. Papa. Papa. Na sengi na yoka eloko moko. Respect ya Coquette et la Kisama. Popi de moi, popi de moi-même, popi de cœur, je te salue. Beauté ya mwasi na yo. Yo ka mtoko la kisango, respect à moi si na yo, yo kaka mtoko établir ango, pesa ba camarade na yo, ba ordre ya marche ni faut botamba na bango. Mia, eloko e babkilange zate. Moi je donne juste que Coquette azala kimia. Eh Popi, Popi. Popi, merci pour la fleur. Popi, merci pour la fleur. Y'a joli. Oui. Hey, c'est là, là, tu as écouteur. Écouteur, on a l'ongle là qui a joli, c'est là. Ah, gapé, c'est là, yango. Hein? Beauté. Eh. Yeah, faut ça star, to yebi. Comment star? Mais peut-être la personne qui a Coquette. Beauté, beauté, beauté. 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 Beauté,
Bien, bon, vous allez bien. Maman. Nini ga shushuko. Et continuer kaka makambo. Oh maman. Là je sais nous beauté yo ga mobali yo ni mfo kate hémorragie. Yo pas vraiment moto. Yo ça matango no que qui ça moi nanga c'est ma femme légitime. Je lui donne du respect. Ah oui, c'est ça. Ye Moscow beauté azolo bani. Ah là là on tient que tu n'as pas de joli à la porte qui a fait son bonjour ma fille. Mais on est témoin là vraiment. Na lobi on est témoin na bango. Nabi pop ya pesi ombote na se alisala. Oh sorry. Bonia, vous êtes bien. Moi maman, nala junior Kombozo. Batemwe ya libala. Batemwe, bote. Oko sali boma. Et puis botan wazo agite. Non, faut comprendre d'ailleurs si je laisse filmer, et comme on n'a pas pu voir sur la pelouse du Feyenoord. À Gendé, kuna. C'est un visage dominant. Il faut qu'on a ouvert le sport, on a bien à coquette pour mobile qui est là. Bon, bouton à jouer, bah, vite, tu me il y a quand il y a tel besoin de ma on a vu. Ah, tout là, Azana monopole. Et au sein de la base, ma belle. Manchester City, en Slovaquie, le but dans le premier quart d'heure. Mais il y a comme on a fini ça. Non, mais voli ma télévision, ça pas l'angate, ça pas joli. Hein? Beauté ça ma belle. Beauté. Au bali comédienne. Beauté. Le quoi yo za na Oscar des amoureux. Oza artiste ya basi, yo basi ba kwe la kayo. Yo basi ba ka kolele na ba réseaux sociaux comme les autres. Beauté. Moi si ba sakana na été, so moi si te yo bota na mokiliote. Moi ça za maman. C'est ça moi si valeur. Ah écoutez, on peut décharger parce qu'on a on en charge. Alors, oyoki. Ça peut moi si na valeur beauté. Si on sa biloko mo boye, oh eza kutata na nzela te. O sala ngoka po esengo kaka. Tondeni. Papa chéri. L'homme qui a mis l'eau dans le coco. Ata yo moko. Hein? Ata yo moko vraiment. Osa n'a pas à l'aise, on s'est gêné, n'a pas pété, on s'appelle bien. Oh mon bal ya malamu, likamba boye. Yem toya abo ma moto. Akota la nyonso mobali akoko sala
pour na respect à moi si na illégitime à occuper qu'on dit ma sala ta live à qu'on dit ma pas ça la boy mais yo rien maman soka au sala succès na eza maboko coquette ten succès na eza maboko na emoko abunda na succès na ye moko atika coquette tranquille c'est simple ko ça succès za mabete hein kasi lokwa yo moni ke tolanda bote pona mikili yo ndem to koyeba poto balingana na mikili non mi ezaka surprise za no ka kimi omona e kaka Osa makamlo kwa mwana mwa mukia bancho linga sika aibo gérer basi te aibo gérer makambu te eloko te nini te non beauté e tunataka lunga oh yo kanti yo za mwa mobala liboso kozala makangu na mokilo yo beauté non o mobala liboso za makangu te o mobala liboso za makangu te qui maturité te tu n'es pas mature il y a des choses oh yo mo faut ça le bique ça la je ne fais pas Moni c'est ça la maturité o sango ndenge nini okoko gérer makamno te okoko gérer makamno te ndenini calmer ba nerf na yo papa calmer ba tener na yo vanda kimia na ebite nde bato bazoloba soki eza mpona kofanda na bandako soki mpe ndeninga mpe na yebi te nazala na poto te na Kinshasa Kinshasa ozosala yango mpona esika kofanda wi ya joli osala yango mpona esika kofanda to osala yango mpo oza nayebi te yebisanga ezolizana zongisaka écouteur oyo malgré oyo mosusu oyo eloba bien te oyo eloba bien eza ya charge osala yango mpo oza esika ovanda te po osangobala kosala baoyeba te pourkua boye te osala makambo wana liboka yango nde nalinga nayeba osango pourkua wazali na makelele ngwalini yozokanga na makelele bato baolo bali bapembele oh mama Beauté zonga baloba zonga na se déjà coquette ti bobalana andima ebele andima humiliation bakofinga ba moquerie ya bato boy Sarah Masiala de maman Fachou andima ba ebele cette fille là elle a accepté beaucoup pour toi donc lelo tende yoko yo bano pese basoni lelo tende yo bote okoya bano pese basoni te tika bloko ana elle a accepté beaucoup pour toi donc pesa e valeur pesa e valeur tika bisala sala ya ok yo zong to tapoter live s'il vous plaît to tapoter de 385 sur ça comme ça non intérêt to tapoter live alobi nani kashika mama alobi boy ye mosko tan yo sola ne azolo bani par rapport ya fille ya joli to solo li
apesi nga baexplication nyonso koexplike nga nga nasenge eka elo moko yayebisi ma ese sopani wana elo asa te ma c'est à toi d'arranger bongisa likambo mafa zela nazoya mafa nakoti biro mafa nasali boye ti sikoyo atikali kosala eloko te alobeli nga mpe eloko te nayesaki na osala live oyo nasali eza première période babani première tour omoni deuxième tour soki asali te nosa so live donc yo ntango yo ozobenga ye azoyebaka zela tosololi na biso tosololi mama tosololi bana lobi to banene sokoswa ti tozali nao na tournage lobi nandoswa na nga na ye merci femme santate obi eza confirmé ke baza mwasi na mobali na moto yango na mwasi yango yo joli bavideo nyonso eza ya tiktok omoni yango te kote mwasi azofilme confirme makasi na bien kozwa makango eza nango domaine na mibali ti bon sikoyo ye sikoyo aocomprendre te ke eya nango eloko mo eza kala mingi te osila fo abimisa oka na miso ya bato il fait bogar il fait moto ayebi makambo ebele il fait nini wana osala makambo ya bozoba ti mama moi ça respecte yo apesi yo valeur malgré ki artiste na ye asala jamais eloko mobo esalaka yo ozala humilie asala yango te mais yo nde ozosala biloko mpo humilie artiste esala nini baliaka nini o bon ezaka ata mosusu mpo na ngai na obengango kaka manque ya intelligence ben oui soki oza mobali apesa mwasi ne respect mibali kutuka solo bayebisi kaka mobali no azalaka na basi me ye moko akotikala komona te okotikala komona te pourkui mwasi azala ne makasi te me mobali oyo alingi abanga ye soki mobalise ke mwa respect wana eza te epuis makambo yango yayeyaka na internet ndeni comment est-ce que yo okopesa mwasi moko boye valeur oyo oyebi ye te opesi ye telefone abana ofilme abenga mwasi na siki eza complicité ya deux personnes eza bino mobale boyokani beauté ana immaturité franchement beauté or babiloko nyonso ye kaka mutu fasi sango ye kaka mutu mosusu te avasi sango fasi sango liboso na motu na ye parce que loko azoraisonne malamu te donc asilisi nano mabe na motu na ye te yebaki na boye mpo akosisa yango te na monoko me na kati ya motema ne na kati ya motu na ye aza toujours na babiloko oyo azwi awa simbi tika simba eya nini yango esalaki mbiolongo boni ko nayebi te so posani eza asakanelaka basi soki nini ye me basi opeti baosakana na bango baoyeba te ke baosakana na bango vraiment bon nzambe asungi oza abone na nga te me oyo okoma ba n'importe eza libala oyo basi babalanaki déjà processus eza ya tellement monene ke libala eza ya leta libala eza ya nzambe libala eza ya famille donc il faut kaka koluka ndenge akobongisa mpo c'est ça yango nde likambo bon ye ndako oyeba ye mwa mwasi anamoni aganye bon problème eza te tozela basala libala na bango babala na ye sa bango bien eza beauté kokete aza na ye elle est tranquille na coin na ye ye loko aza mobali aomaîtrise nyonso amaîtrise nyonso kasika moto ana problème eza beauté eza bana te po moto azopesa ye makasi ya osimba telefone benga mwasi tala ti niveau wana ya joli eza ye eza mwasi te eya mwasi te parce que ntango yo ozwi telefone na yo yo poza wana na ofilme mwasi na yo sino te na oboya yo yo sikoyo na ndenge na yo moko olobi mpe eloko te c'est que c'est toi qui permet
Moni, yum qui veut permettre. Et puis obenga ozobenga mwasi oyo babala na mbongo olingwa intimider ye mais tandis que yo za moyibi da moyibi azo intimider mukolo eloko esalema wapi za moyibi mais kolo eloko nde mutape apesi nzela kolo eloko eza nani eza boteti apesi moyibi nzela yebisa mutu boye songolo pour ye c'est sûr tant babanda azobenga soi-disant mwasi na ngai soi-disant maman ya mwana na ngai yenda zoyebisa yeke loba boye po mwana mwasi akokozwa audace te moni debi nde ezalaki bandela makambo nyonso so motu déjà oboyi na debi ke wana mwasi na nga ne touche pas ma femme mwasi ya balabala akotouche te c'est ça lui comme il est insensé abenga kaka insensé donc aza zoba nde esali ke aya oloba ti makambo ezosalama oyo nyonso omoni eza manka quoi donc otika ba humilier mwasi na yo o respecter mwasi na yo te muta boteli yo mwana bon balukaka ndenge obongisa nini mais na munoko kaka baosala nga piège bazosala nga piège piège yango baosalela oza ya nini kasi Fatou moni makambo nyonso tooloba ata tovandi 3 heures du temps na live moto ana solution eza beauté na coquette omoni et puis moto ana solution ya makasi parce que coquette bolingo esili ete mais bolingo mpe esilaka soki mwasi mobali akomosala mabe nde esika bolingo esilaka sikoyo bango mibale nde moto baa na solution donc sekita bango mibale bible elobi bato mibale batamboli nzela mo bayokani te soki moyen ezali bakabwana so moyen kobongisa ezali babongisa mais bakobongisa ngo na internet te mobali akoki komema basali te na internet te yango moni mwasi loko aza mayele aboyi koya na internet siko biso mpe toya na internet te po tobanda kobimisa likambo yango ekóma lokola ekómi ebele plus tozo kota na internet toza na 275 personnes baomona directement ke likambo yango seke eza ya solo bazozwa baprécision bazoyeba mpe ndenge nini ya kosalela balive na tour na bango bato mosusu balukaka oyo babengaka matière coquette avanda matière moto ese etamboli nango kote nyonso matière taka coquette asuki motema tia mati na live ya Karine parce que motema esukaki omoi moto azokosela motu likambo na makambo coquette ayebi te mais la fille se permet ya okosele makambo baloba mabe nango me bakuto nango te ata soki balobi yaza ne bongo te siko ndenge nyonso bakoki koloba ya ozala bongo te moni donc il faut faire attention na makambo oyo nga na kobenga coquette comme ça nasola na ye agarde silence na ye nzambe abundela ye ye aza deja mwana nzambe ayebi deja makambo ndenge ebanda ayebi mpe ndenge esukaka bote aoyani kaka kozonga parce que bote akobimisa mpe su mbongo deuxième fois te po abala asa abalaki Fanny Masudi bonjour bisalela ya mibali ndenge basalaka aomimona aza soki mpe boga aomona je suis trop jeune mais ere ekoma bazobela azolemba moto ayaka kaka na nsima neza mwasi oyo abalaki alors que coquette agarde ka silence na ye bayebi baintimité na bango ya joli moni coquette banda babalani na beauté kofingama na réseaux sociaux oyo esalemi ya basorti nyonso mais batutu baza bakoza batémoin en aucun jour ayata kokosola aloba te so moni cette fois-ci alobi parce que bakotisi na mwana ne na kati ya buzoba parce que maman moko te nde yeso nde na yebeli o permettre basimba mwana ozomona o permettre basimba mwana te so otali 9 mois peut-être coquette nyoko mina zemi na ye tia bota ale mutu mobo aya akoma tina point osimba mwana na ye akoki yango te akoki yango simba eba simbeka na maloba mais mutu abatelaka mwana premièrement eza nzambe apesi capacité na baboti moboti moko soko asundoli moko oyo asimbi mwana osimbama nayebi makambo ndenge ekendaka expérience oyo towana yango na vie ebele epesa biso mpe mayele moko bongo
ngana obenga coquette na sola na FCI a garder silence déjà que na mokili na tire le ba répondre imbécile na silence Bible écoute il faut garder silence éternel combattant pour toi yécoute avant de kakimi nzamba banzo bundela le quoi mobali ya moniki aza mobali ya basi mobali ya ba chéri akoki kovanda na chéri wana pour un temps le quoi moi sois filmé déjà c'est que au filmera peta libota na yo au manquer tata na au manquer maman na au manquer ba famille na dès que mabe mo salami alors il faut faire attention na kata mama amour et ça teta ngo ba yo songa na malamu et comme ce ko biso to bantala bino bat bolobaki tala bino bat bosala ki bo ozomona tolobi topesi conseil le quoi zo yo kate soki pe eza kibote na ye soki pe eza nini moto yo sala ye mais na yebi ke mo molangwa o eza na oka ya minute muke au moins ce n'est pas des coquettes oh elle a na mokili mobimba ya coquette ba oyo ndeka yo mo benga ba milibi o aye na ye elle est pour rien mobali ndem talinga ke pa pesi ndila wana jusqu'au mobali nde faza mayele ya mwasi nyonso oyo azokuta na ye bota za pesa obata matalo bakinga na mobali mokite bato nyonso bayebi aza mobali ya coquette donc ana place obata mate carrément mutu azolinga fo linga ndenga ayebeli ye ki aza mobali ya bato ye mo pe fa pesa mwasi ne respect alobaka ke mwasi na nga soko touche nga otouche mwasi na nga te point part hein na place que tu ya ko matela ye boye quelque part pesa biso pe mbongo abayela biso pe coquette et puis ba bloquer na téléphone ake na téléphone mususu a changer numéro et ko sala ngo aza diable alembaka te satana alembaka te atindi ba voice ya jolie voice baba voice baba 20 minutes ezalaka ba 10 minutes voice wana po peso motema pasi te ayoka ngo te aefasa ngo po aefasa ngo pena pour tous po mwana mwasi na pa mona te ba efasa ngo batangi te esili nango parce que plus akobanda otangaka na ba voice akobanda koakimile makambo ebelebele na motema na ye twana makambo ya koluka ko avancer twana maluka mutu esa makambo twana makambo bato bazoluka nzambe Yesu mwasi obona bo est-ce que likama mwasi kaka nena mobali nde yango il faut bato batelemela baloba mokoni to bandoloba ke il faut créer entreprise il faut faire ceci il faut faire cela na place que to bando mataka boye oboye to matape mukomo to lobi en tout cas mutu mo asali bo bien coquette asali bo a créer biso loko bo asali biso film moko ozo sa succès beauté azuli biso ba image moko bo oza ke nulle part ailleurs na place que to bando mataka beauté azu mwasi on ya kizenga zo filmer mwasi wana aza immature aza immature a hotel mana coquette ne loko te c'est pas ça owelela kolongola bagi na musapi longola mpe na motema après kolongola bagi divorce pe bangoti toka longoli bagi ekosala eloko te eske olongola na bafoto ezali internet mobimba bazali ezali ti obanoki na bapage ya bato olongolaka bafoto yaya aluka nde ndenge FM ça va aluka ndenge asamaka mama bonjour Fanny Massoudi boni yo bébé bien joli bonjour bébé ça va par la grâce de Dieu ça va aluka ndenge obengisa mwasi na ye bavandi esika moko basali vie vie ya lelo ekoleka vie ya lobi ebonga stabilité oluka ndeka bastabilité na vie plus oboyana na mwasi oyo ozwi mwasi mosusu obandeli so vie ya zéro ozwi mwasi oyo tiki okomi na mwasi oyo ozobandela ya vie ya zéro finalement vie mabetoni yango moni mibale ebele baza bamalédiction na babénédiction eza mpona bango te parce que balingi konyokola basi ya bato trop mafa wana ingi nalobaka elo moko ya jolie auti oloba awa naza vraiment d'accord na ya jolie na sens que coquette c'est une femme mariée yebi babala parce que mobali nde abala mwasi mobali vraiment nde abala mwasi na ye ayaka na ye pa baparent aye na ye na public aye na ye na église aye na ye na l'état
Coquette aza femme aza mwasi likango te aza mwasi oyo babali na mbongo cela veut dire famille evandi basala civile leta aza na kati bakenda religieux église eza na kati parce que diable aza tellement risé diable alingaka libala te donc libala eza eloko oyo diable akombata yango tellement makasi parce que biso toki kobala presque tant moko na Coquette on a passé na ba humiliation oyo na pas beauté lelo soki akoki ko rendre Coquette honneur pour rendre été lelo na sens que je suis d'accord avec ya Jolie kolobaki mobali moto azara na base ya makambo nyonso tout donc mobali nde aza base ya makambo nyonso tout papa beauté nde moto kata hémorragie oyo ezoleka na moko parce que c'est lui l'homme oyo nyonso tu baosala na makango akokosala na ye nyonso parce que makango aza na posa bato makango aza na posa bato bayeba ye parce que ayebi que Coquette nde aza madame Coquette nde aza mwasi oyo papa beauté abali na mbongo donc ye aza na anonyme mwasi ya libanda abatamaka aosala bachantage tellement que ayebi eloko oye aolinga mais na makambo nyonso tu moto aza mabe moto apesi accès oyo eza papa beauté donc papa beauté ka ye moko mpe nde moto akokata likambo oyo moi je suis d'accord avec ya Jolie atali ba live ebele elingi koloba ke papa beauté aza mobali aye kobala biso bami evandi na kati Coquette nde aza bongo aza moto alors papa beauté zala sage quand même Coquette a su l'humiliation oyo tout le monde a insulté Coquette pendant mariage na bino mutu nyonso tu afinga Coquette alingi mwana mukie alingi boye adimi humiliation ya ndenge nyonso alors quand nde ya Jolie alobi mwasi ya makasi azalaka te mais mobali nyonso abangaka mwasi na ye mobali alinga mwasi na ye tolobi l'homme fidèle na mokili azala pour moi l'homme fidèle azalaka neti mais mobali arespectaka mwasi na ye eza na mobali mosusu aza ndumba mais mwasi na ye atikala okangi ata na likambo moko te mais balobaka mobali oyo azalaka mobulu pourquoi arespectaka mwasi na ye alingi même pas que mwasi na ye ayoka buzoba wana aosala buzoba ne ailleurs parce que qu'on se le dise maladie ezali basusi lelo ekomi koboma bestome ekoma koboma donc aza mpe na mwana ya maboko donc pour dire que mobali nde arespectaka mwasi na ye mobali donc ata tolobi tosalela ye papa beauté soit responsable soit vraiment responsable et moi en tout ça derrière toute chose il y a un esprit ok pour moi je vais l'appeler na privé et là combien surtout diable a profité à kana simanango toi ba na nzambe pour dire que libala combat et ya part tout diable a risé na niveau moko impossible donc pour dire que et loko au aspect auto zongo spirituel to zongo pe physique to tikala kana physique te parce que so to tikala kana physique to mona na miso bomoto alors biso to ba na nzambe faut to mona pe likambo mususu na miso molimo pour dire que on doit même si on fait 1000 ndengo lobiki au soleil na papa beauté continue ko solo na privé parce que jusqu'à preuve du contraire aza mobali wa bali biso azaka non papa mwana biso mobali na biso pour dire que biso moko toujours respecté malgré ignorance naie na ben capacité naie donc il y a ça immature nous on peut pas se comporter le quoi tout ce qu'on va faire immature le quoi là on doit rester na raison na biso là na toujours na privé otalisaye parce que Coquette pas à moi si azape na famille azape na bandeko azape na public aza mutu bato belé basala makambo sous pression ya bato
mutu musu asala likambo aboya libala sous pression ya public, sous pression ya bato bazolobele ebele aboyi pe libala. Ça arrive. Bato ebele pe bazo ba décision mususu je vais rester kaka sous pression ya soni ya bato. Pour dire que bango mibale nde bayebani mieux. Mais biso ba o toza pe quand même mwana pona kosunga bango, tosunga bango calmement pona que makambo o eleka na kinya. Parce que papa Carmel Ndonga, quand tu dis que Coquette pas trompé, Ozana ba preuve que Coquette a trompé. Moi si on a lobby, on a tourné. Est-ce que Yozana ba preuve? Faut arrêter ma chérie. Kolobate ko loko e ko moi si eza yote. Eza difficile. Ce qui yo au trompaka, ça c'est toi. Eza bongote. Eza difficile na femme mariée. Bini ko mona ngo eza facile. Moi so ba pese limbongo. Akomi ko na likambo ko boye. Hier akomi ko bimane. Vous pensez que c'est facile? Si vraiment Coquette voulait faire ça. Tu penses que Kabala? Non. Mais babalaka ezalaka décision na ye bati la kaye jamais mundu ki boy. Donc tant Coquette abala ki linko lobaki amoni que oui mais non na kokoza la mwasi ya mutu na mi pesa et pas ya mutu. Donc pour moi je suis d'accord avec ya Jolie. Donc maman fa continue ko sola na et en plus ça mutu ko tia kimia na makambo nyonso tozoloba. Ya non ka mobile. Ezaka mobile. Là, sa baby si réputation à moi si nae, place pe aller kaka soigner yango. C'est lui l'homme. Fanny, amoni. Nga beauté pour nangas, ata quoi frère. Aibi bien que ma fa linganga mingi. À chaque fois que tu likam, zaka na téléphone te beauté. So mona yo ça la life parce que na moi qui a commencé à la bateau. Zomona et comme une bêtise pourquoi ka yo ne faut finir sa Coquette tandis que Coquette a fingi sauter pour anika yo ne faut kara ba ex na yo basi na yo ba ka ko humilier Coquette na ba réseaux sociaux ba ka ko finga et puis ozomona pe loko ya ko zwa décision te hein tant yo za mobali yo nde muto ko bando kata ba hémorragie ya baba ex na yo ya babasi na yo zo linga te bo sakana na mwasi na ngate ngane mobali na bino to sila na entre biso na ngai mais mwasi na ngana lingi te bokota na carré na ye c'est simple mobali malamu on a vu peut kuta na ba relation mususu mona mutu ana za marié biso mama na lingio mingi si tu veux rester avec moi tu dois savoir qu'elle n'a pas marié. Donc, respectez kaka, libala nanga. Si tu veux, au linginga, si tu ne veux pas, tu laisses. C'est comme ça que mobali oyo a raisonnaka, ou a yebi ko respecter, parce que moi si ya mutu, ba respecta kaye. Oui. Ozomona, ba respecta ka moi si ya mutu, o ba bali légalement, ba misu ba yo, azolo banini kenan, Coquette mutabala beauté. Vous êtes malade? Coquette mutapé ça bon baba la beauté. Vous êtes malade? Coquette se cherche à ce que vie nae dans une bongo oyaye à que couper sa mobile. Mais vous êtes malade? Et puis surtout bien za bongo. Kasi bino pe ko bana bambongo mobilité boke bala mibali kasi. Ukataka mobile nyonso ndako ndima mwasi mo baya na mbonga pesa abala so alingi ete. C'est pas normal. Bon, elle kaka zwa olukila libala Seigneur. Avana na limana. Fato komona makao. Ya. Aluka libala. Aluka libala pa lobi ale. Ba filmer. Ba ebise lambalia. Wala mbalia ko. C'est que moi, et là, on est sans pas si ma fille, c'est que mon kili est baby tellement, mon kili banga sambe là, parce que
eza na mutu mosusu ayebi ke eloko naosala nanga na raison te eloko naoloba eza ya lokuta na biso moko tosala théâtre tozonga nsima c'est comme si tozonga nsima na mise en scène bato bakoma kosalela biso mise en scène koleka même baartiste baza donc afabrike leo likambo vraiment ko alatisi yango personnage a jouer rôle na ye atie badrame ti suspense esalami mpe continuité bato babeteli maboko mais non belle fille nakoloba neti nini so balongoli ye bagi nakoloba nini yebisanga ce que moi je vais dire balongoli ye bagi ye la fille a filmé alongoli mobali bagi ya mariage à Bouaki. Non, c'est vrai ça. Ce qu'on a loba nini yebisanga na loba nini balongoli bagi azali na pongi pongi ya nini bagi ya olala sentiment na vidéo nde baolongola bag ye mo sa filmé yango atie na nini na ye fi yango azali apublié apublié la page na ye komone na ndenge aolongola pa beauté bag babi soki komone soki mana soki ana soki nani nayebi nanga kombone te anamona so mona bato baokoma apublié atiango na page ne na TikTok. Ah bon? wow Wana eza siko fota pa beauté yango moni moko boye ko bote azomatanga kaka mafuta na mutu bote oyaki kozwanga témoin na buzoba te omoni nazalaki témoin libala na buzoba te je te dis ma chérie mon frère sila makene na privé nayebisaki déjà lobi mafa tusila makene na privé akante na osese baje nani Daya oui mobali aza mabe mobali aza mabe osika atindelanga 4 esika nzambe akisa biso alongo elokwa mbongo ya ayebi ndeni asala makambo na ye alongwa 12 000 francs pe so redoine bakisenga Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.